Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Voilà, fidèle internaute, mbote bisika nyaso bozali libosa betando ikena bino kolanda information ya tindika télévision mbote na refan kisombe na papier kelu ba bazoli kanisa kosala tindika télévision mbote na yope madame Jenny Ndaya Kayembe mama social future députée nationale mama Jenny Ndaya Kayembe bambote na yope Charles Mbongo contre Mbongo agence sur na Londres sans oublier Luka Lucas na Taya Jésus bambote na pe Dido Gabana montek pa parfum solo na kati ya Londres na bosse na pete le vrai Njilwa papi atunga bambote na yo pe Ezimayele na kati ya Londres Jean Robert Mola papa na glaive ya yo pe yango wana balandi ya tindika toza bongo na président ya parlement debout 10e relimité mwana 12 ans otokosola ne lelo ba question d'actualité ndenge zotambola na mboka na biso ba question za biso mebianese et to resoane par rapport à ba question na bolanda ndé to soane mbote mwana 12 ans mbote maman bonne santé tout ça bien voilà tomoni na gouvernement na biso etie date ya le 6 avril et comme journée moko férié pona Simon Kimbangu mais tomona ki pe Etienne Tshisekedi kondo Etienne Tshisekedi abunda mingi pona République démocratique du Congo mais tout cas le yoka teke bachepe journée moko férié pona mais président poni kaka ko tia pona Simon Kimbangu eza pona nini pona kaka ba élection oyo a réussir lisusu na deuxième mandat bien za pona nini oh maman en tout cas félicitations pona mutuna na yo c'est pasteur Ali mona 12 ans au balanda kai partout au monde na tindika yango na ibisaka bino ko s'abonner massivement ko s'abonner belé na chaîne onde bona na monde mobimba lokola mama Katindumbi na Canada mama na Rachel et boza ebele na kolia tante c'est moi na 12 ans marqué la zake prouvé et ba ko le chaîne pe na batanga ko mona bino te puisque na salaki monsieur Boya ko edenga mais na zaka na chaîne na bino tuzali ya liboso na zo peso merci ndingi tout ça dans émission yo na PSP mbote na mukonzi mboka utobengi Fati Beton na mama Nyakero première dame na bosanite ko pesa Auguste Kabuya mwana bute chingoma puisque na minute oyo masoliza ko vanda maman soki omoni président oyo Fati aye avant comme président aloba makolo bebele maloba ngono so ekokisana mais na lina ebso loba moko tango président du pouvoir ake na stade de martyr alobi nzambe zwa mabele oyo ya Congo na batu kamba yango eske ngai nazana makasite meyo kamba yango nde omoni président a raisonné alobi non musali ya nzambe pe azali tozo solola na nzambe à travers basali na ye soki lelo omoni président Félix a reconnaître Simon Kimbangu ezali pona maponomité eza pona maponomité na koko yebisoki na monde tozana ba continent ebele mais continent na continent eza na prophète na bango soki ndenge tokendaka ba musulman bazana ya bango okay na Chine bazana ya bango mais pourquoi biso tokomisa Simon Kimbangu te pona biso bato Simon Kimbangu aza prophète na biso et c'est pour cela au moni tata mokonzi ya école atali nanu makambo ya papa na yete alobi te oyo azali prophète akufela mboko oyo po tokoma pe na liberté otoza na ngoyo et puis baboma ye koboma nde yango monaki balobaki il faut topesa date wana ya honorer papa Simon Kimbangu biso nyonso to apuye yango to yandimi yango mais nini ba ndongolo bisa batama balobi lukula bapesi ya Simon Kimbangu bakopesa ya nani Tshisekedi bakopesa ya Lumumba ekozali belé te mais surtout pe balobi que président aponi ko tia Simon Kimbangu parce que yebi ke bakimbangiste baza ebele pona ba élection sala donc biloba lo beza vraiment mo mingi pona maman nazo biso président za président mayele ebele mayele makasi akei kuna te oyo bazo raisonner kuna bazo raisonner pamba vraiment ozo comprendre ezana masolo mususu tokoloba na bilili mususu tokoloba te tango baponaki président Félix toponiye est-ce que après ça qui date ya honorer Simon Kimbangu mais toponi abimi président tala bacheka dimao
kadi masambelaka na kimbangiste mais tala nde babongisaki ye batiki makambo ya kimbangiste bakomi kadi maza muluba batie ye mpo alekisa Félix yoka su lelo baye kokundula eloko mosusu batie Simon Kimbangu date na ye mpo bakimbangiste bavote Félix mama eza bongo te soki nzambe asi aponi okozala président na mboka oyo okozala président ndenge mpe tozokenda mapono miboye soki nzambe alobi ke Félix akoleka puisque eloba bato nde liloba nzambe ozolanda awa tokei na Kabila na Shadari bato nyonso balobaki Shadari akobima Kabila akobima Félix abimi te Félix aosalela makanisi ya mutu te Félix aosalela makanisi ya nzambe ozokomprendre ndenge azosula na nzambe na ye ndenge azokamba mboka balongola eloko yake batie date wana ya etonore journée wana mpona papa Simon Kimbangu mpo bavote Félix na bakimbangisi te eza lukuta papa Simon Kimbangu azomérite kohonore date oyo ya kufa wana puisque baboma ye na Lubumbashi na bamindele il faut tokanisa ye pourquoi pas tokokanisa ye te baprofete oyo ya mike oyo bazokanisa banka ye baprésident wakufi date na ye mais pourquoi Simon Kimbangu tokokanisa ye te Félix atie bongo te na makanisi bato bazokanisa wana atie bongo ke po bakimangisa bavote te mais peuple eza ebele tuza ebele bakovote ye kaka balongola eloko wana na moto eza bongo te oui mwana tuza ntoyoki yo ndenge balongola eloko wana na motu nde bayimboka bazolobaki président Félix aponi date wana mpona bakimbangiste bavote toyeba par rapport ya Mwanga Chuchu député oyo bakangaki na Minduki tomonaki na procès na ye andimaki ke Minduki wana ezalaki ye mais selon ye alobi ke ezalaki mpona protection na ye moko mais tolandaki mpe na bilili tomoni batransféré Mwanga Chuchu na prison militaire ya Ndolo mais toyebi ke Mwanga Chuchu aza militaire te mpona nini baponi kaka kotransféré kuna. Merci mama toza liboso ya tindika biso tobenga ye mwana ntusu mwana ntusu puisque mwana ntutu ozoka kombo mwana ntutu wada bakombo ya bato wana mais biso tolobi aza mwana ntusu ya muke so moni avimbi na nzungu mama na ye aza sima ozo comprendre eza masolo eyebani o comprendre eya masolo eyebani ndeko moko autai kolobawo eza te mpo ndeko wana alobi mais congolais nyonso asi ayebi ke papa oyo ntango alobaka likambo wana toyebaki mwana ntusu te bureau d'âge comme moi alobaka yango toyebaki mwana ntusu bamosusu baboyaki bamosusu balobi azokosela biso mais moto alukili biso mindondo nyonso oyo eza Kabila ocomprendre eza Kabila puisque Kabila atikaki mboka poubelle ozo comprendre yo so mona mutu moko chef d'état-major na RDC chef d'état-major na Rwanda et puis bazotika ye aza libre James Kabare mais yo lobi ke Kabila izela na yebisa yo mama na ngai kozala presse te mwana ntutu wana azalaki rebese ya Mobutu mais na parlement akotaka te tozalaki mpe na babolozi ya marke san nayebisa bato mosusu bazokondane makambo bazoyeba te tozobunda tokokoma na masolo wana na koexplike yo omoni ntango tozali na Kinshasa awa a partir ya ba 73 ti ba 85-8 jamais balimbisa ngai mpo na terre yo mboka ti soit villageois okolunga na mboka okita na Pascal wana okita te BCRS bureau de bakozwa yo uti wapi na uti mbanda oyo kosala nini na uti mbujimai na yiko teka jama awa ozo comprendre bayebisi ya kombo moko oyebi bolozi masube bandiko bimona bilamba siko mwana ntutu alinga yo kota na parlement ndeni nde omoni tata mokonzi ya ekole azobunda na masolo oyo tokokoma wana moto amemeli biso biloko nyonso oyo Kabila nde amemi mwana ntutu na bato na bango kopesa bango osi omona motu caporal mbala moko akomi général sergent major akomi colonel azopesa azotala te nde baloba afula atala te epuis bazokotaka na poubelle nde nani akokontrole baétranger na kati ya assemblée kuna
ba Vital Kamerhe baza wana ba oyo nzoloko na miso nani Azarias Robero yende mokonzi ya sécurité ya Congo mobimba yoko touché ndenge nini bakaleve mutondo bazali oyebi bango sikoyo nani okende koloba mwana tutu bima na par na assemblée sikoyo na minito tango de père de mère aye maintenant no bandi contrôle te contrôle nanu bandi te tozozo nanu ba carte oyoki nde babetaki lisolo salisa photocopie bomba carte na yo na sa valise kuna musika bomba ngo bien mwana ntutu awuti wapi mutu balobi aleki Kabila sali na pouvoir 18 ans na mbongo mais Kabila tolobi Kabila za na mbongo ebele nzoka mutu wana abanda na ekoteka minere kala mbongo na mbongo siko alobi nini Richard Muyej tango azaki ministre ya intérieur ye mutu andimaki akotsa minduki alobati ampolela bombaki te ozo comprendre nde omoni batali balobi te tato oyo alungu esika bakongole bazali nde balunguli ye na makala bakie kotie siko oyo na ndolo lukulu oza na minduki c'est-à-dire oza soda puisque so bakangi yo na minduki so bakangi yo na mbongo olingo vanda na makala mais lukulu bakangi yo na minduki oza soda nde bakie kotia ye na ndolo na ndolongo bakongole bazoloba trop c'est trop biso pe toyebisaka tata mokonzi ya ekole puisque nde tosola boyi alandaka pe bino makasi na tindika ayizala mama Nyakero alandaka biso makasi ozomona likambo ya mwana tutu koyo il faut azala nanu coffret babomba ye asanza ozo comprendre puisque idée na bango ezalaki ya kokabola mboka te basi bapesanaki bagrade na bango Kabila koma président ya Sénat bawana bakoma ba président mais Nzambe abalusi bango tala nanu likambo moko ya kokama Sarkozy oyo ayaka awo alobi nasengi bakongolais bokabola bozwi na bino na ba pays voisins mais yoza français malobo wana ewuti wapi est-ce que yo dizaka Congo yoza président Congo c'est-à-dire mutu ya mwana ntutu ye wana tala temps wamoni bakangi tolongola Castel oyebi Castel non Macron tolongola Castel tala temps bakangi mwana ntutu tomoni mbala moko Sarkozy aye kosala nini yango ba français baloba président Félix Ndabengisaki ye te batika lokuta oyebi na monde pays ya liboso na lokuta si pays wana France bango soki équipe na bango ezobeta journaliste kaka France pays ya liboso eza France pa na lokuta so landeli bien Sarkozy ayaki kosala nini tango bakangaki mwana ntutu ayaki te yango nazoyebi biso mwana ntutu akozala wana basambisa ye bakotika ye te yambala so batiki ye président akomona ya ye toza na micro te bakotika ye te puisque eloko asali wana eza trahison monene na bapays ya arabe ero basi bakati ye mutu puisque ntango ozo tala na Kabila matungulu azwi sesha mai opire abambi aza wapi eza trahison monene yango omoni bazwi moyen de communication nyonso ya mwana ntutu babombi basambisa ye ayebisa biso ye moko andimiki aza Rwandais siko na mboka oyo ayaki kosala nini nde masolo ezoloka ya mwana ntutu bakotika ye te aza kaka wana balonguli ye na makala batie na ndolo voilà donc akangami na ndolo mpona bakangaki na minduki oui nalobi bien na préciser bakangi batindi ye na ndolo mpo bakangi ye na minduki wana eza boloko ya basoda yango batie kuna voilà tokaki opende lobi mwana mboka de père et de mère nde ya telemeli vraiment makambo wana oui tokende par rapport ya loi dit Tchani oyo de père et de mère tozopesa mwa nongo mwa bilobaloba na minoko ya bayimboka ebele bakongomani misusu baza contre yango misusu basepeli na loi Tchani wana mais tolandaki na bilili Daniel Safu ndenge alobaki aboyi vraiment loi wana senko eboyi yango lelo komi bongo baati lukwebo alobi ye mpe aza contre loi wana merci mama toza na tindika nasekaka te nde nalobaka nasekaka te nalobaka ya liboso ya koloba bien Noël Tchangi azali candidat oyo tobengaka candidat malere puisque aposilaki azwaki te aza député
Vous comprenez? Avant d'aller aux États-Unis, mais à Congolais de père et de mère. Et puis, na Congolais, na Noël Tchang, tous les territoires moko. Ngai, to vanda na Noël Tchang, nanda kuna ina gombe, ni to vandi no bo, so azolandanga. To solo la. Mais likambo ya kokamwa, tale mutu amayele lukula Noël Tchang. Wa, ba visionnaire bazali. Atali alobi pasio ezo ya oyo. Puisque ba étranger ba leki belé, ba ngonde baza tete ya pays kozala ba soda, ba policier, ba kaka bango. Il faut to créer lokoyo. Toko tika la biso moko bakolomboka to sukola mboka na biso eloko eso landi nde bomisa Lumumba nde bomisa pe papa Simon Kimbangu eloko zo mona oyo Noël Tchang tango asali loi ake kopesa think polo azamu Kongo ya ba Kongo Daniel Safu pe ozoka Safu yebi Safu te Safu utaka na ba Kongo izaka na ba Kongo. On se comprend. So moni safu na bandon, c'est-à-dire ba kena nzete ba kelon. Mais safu ezakande na ba Congo. Daniel Safu am Congo. Mutu ya ba Congo. Daniel Safu na Mike Mukebai balingika tu bruit ya pamba po ba yeba bango ndenge mususu alobaka wake soki pape chena zongi bakatanga loboko akima tilelo ayoka na kalisusu te. Ozomon. Daniel Safu na betolo na lisolo mususu camarade na ipo batambula ka mibale na Mike Mukebai bango bakumisaka Moïse Katumbi Shadari azamu to PPRD akei na Kisangani na Bukavu na este kuna na Kisangani na Bukavu abengi bande kone nyonso ya Manyema ya Balobi awo bo vote étranger te. Ozo comprendre Salmon azaka mutu ya Katumbi azalaki wana Shadari alobi bo vote étranger te ezaki meeting no bato ebele esili Shadari aina kisasa Salmon azongi akonvoke pe meeting ozolanda alobi na yeli bino candidat balobi nani pesa biso na yeli bino candidat Moïse Katumbi babeta maki mamba na ndenga liboma bato pe perdre na bato ya Katumbi babeta bango na bango me yoka sikoyo plus wana MLC azana likambo landa bien bato basali makambo na bango za pe perdre na bato ya Moïse babundi po ayeli bango candidat nani Moïse balingi ete babundi siko MLC akozana likambo plus wana Mike Mukebai azui likambo abambi IDPS. IDPS nde babeti ba Salmo batu ya Moïse lobana no plus one. Nde omoni tozo yebisa batu mibalo oyo. Daniel Safu ba levaka yao bisoka ko bisolanda mbelero babomai. Teko zongisa zako yakuna. Mais les lois zo bimalobi nazo boye loi ya Tchang ya sanani na mboko oyo. Député simple loi oyo ba congolais nyoso balingi ke evandisa masolo bana na biso na bakoko na biso batikala ko vivre bien tango batake Noël Tchang na ba américain balobi aux américains yokaki réponse na ye alobi oui ngana za américain na boite mais bino ba américain biso batu ya 50-50 tozana bino kuna tala mutu songolo pakala tala mutu flani apostila comme président de la République ya Amérique boboya ba étranger nous basuka kana ba gouverneur na batu ya CC mais bino bokoya ko pesa biso mitindo ndeni awo loi oyo ekoleka oyebi loi oyo bimakala loi ya depere de me bimakala bazobunda na yango sikoyo na minute onazo ebisa yo nazo teka papa na ngai te nazo kumisa ye nazo soutenir ye papa oyo azo sala lukula papa akofa Beno Lwamba papa Mboso soki azala muluba balinga balo bazo soutenir Tshisekedi di poza muluba mais azali muyaka de père et de mère oya silisa masolo ya nani oyebi na kan luka esila na changu pe esila oyebi mutu asisa papa Mboso atelema na Pascal alobi soki ozali muyaka yaka tobeta kiyaka ezate akena kan luka yaka tobeta kiyaka ezate Mboso nda atali alobi te
il faut tosunga mwana mboka Félix Tshisekedi Chilombo po tovandisa mboka tosisa guerre ya este ngai mboso président assemblée na lingina tika nzela pona loi ya change ekosala nini ekokota nde oyoki ba ambassadeur soki ozana information na te batelemi bakeye koyebisa papa mboso andima loi wana te mais ba peuple sikoyo souverain totelemi tolobi loi ekosala nini ekoleka nde ozomona batutu basali pour loi eleka so landi pe bazali banda mboka bango nyonso bazobeta maboko loi esala nini eleka loi wana nde kosokola mboka oyo est-ce que zela nano mama c'est pasteur alia nalobaka bonde naloba nazoyebiso carte pour soigner ezalaka mpona nini l'identité ezalaka mpona nini oyebi yango l'identité ezalaka mpona kolakisa ke moto oyo nazali français nazali angolais nazali congolais nde carte yango sikoyo loi ezoya mpona nini loi ezoya mpo olakisa obotama wapi nabotama na France mais village na bino ezalaka wapi yeba okoma village na ngai eza na Kingakata attention Kingakata ya mboka bato bateke eza village te wo ngai eza village na ngai Kingakata te nde ozomona bazokima loi bazokima pamba te yango wana bazokima mais de père et de mère comme moi nazondima ke loi esala nini evan nakokoloba moke Moïse toyebaki ye katebaka toto leki na ye katebaka toto mokolo Moïse leki nde toyebaki ke Moïse aza leki ya katebaka katoto mais tozali koyoka moto aza na mbongo ebele katebaka toto ntango barecherchere bazokende baye komona Moïse Katumbi na katebaka toto baza tata moko me baza mama moko te ozomona likambo ndenge ezokende esi eyebani partout au monde mama ya Moïse c'était une zambienne Moïse akei musiki fo bala congolaise akei bala rwandaise ozomona sikoyo yo tozana ondenge ni tona motila moko te nakokota sikoyo nakokoma na place ya Jean-Pierre Mbemba bamsu balingi ba compliqué na expliquer yo place wana bango bazoloba ke loi ya change ezo mpona Moïse est-ce que mboko ezaka ya Moïse moko sikoyo soki Moïse na minute akufi bakolobela lisusu ne puisque Moïse aza mutu akokufa bato ebele ba étranger ebele bazaria sorobero bazana mboka oyo ezaka Moïse te loi ya change ezoleka na façon nyonso. Oui, mais donc le but à point ya Daniel Safunde za contre loi ya change mais point ya Senko na bati lukobo lobeli angote. Non. Bon on peut baza contre loi. Bati lukobo ye azozwila maloba na ba député à sénateur eza na chambre na été bato bakopesa biso avantage eza ba député soki député baboy esili mais soki bandimi bacha kosala ni bacha kosala eloko te puisque o baza ba député nde bakota kuna oyebiki moki député balobeli ya peuple siko soki bacha aza molobeli na balobeli ni ya ba sénateur mais oyo andimi azali molobeli ya peuple siko soki ke pourquoi babenga baloba majorité soki ka majorité nde bazaka 501 300 est tombé côté ya loi ya change siko yo ba chokolo bani 0 bi oui yango na boy kolobela ye azavie nanga na pesa ka yembote puisque moi na 12 afinga ka batute mais nazolo bande logique loi ezali ya ba député ezali te ya ba sénateur OK voilà tolanda ibe Francis Kalombo na bilili ndenge alobi kalate proposition ya loi mususu ezozala linie loi wana ekozala peuple ya kobanda kovote lisusu président de la république te président de la république abanda koponama epa badéputé oyo bakozala eli tindika pasteur ali nazopesa réponse kano omoni ba Francis Kalombo na bango ba Mike na baza bandeke yo nanga to abasoso ba Moïse wana bandeke Francis Kalombo bakimisa na kofra mutu kawa nde periode wana Francis alingaki abima ngayo kabila naloba saisa yakimisa na kofra mutu ozo comprendre akimi ti bazongi pona Félix ezala ye Moïse bazongi pona Félix sikoyo balinga ba avandi naloba nini po bayeba kenga nazali avandi nakobwaka libanga moko na dalinga na bwaka me nakobamba ngo kaka omoni papa na biso ndeko nanga Frank Dom tango achaki makele ba pesi poste te oyoka ita balukela ke Félix musala na bango yangwa
musala na bango yangwana omoni nazolo balika mususu Corneille nanga asali parti naye mais abambi lisu libanga po baye babocheka Corneille nanga musale ba Francis Kalombe yangwana siko azolo bake lo wana bazo sala lo wana pona ba député baba ndoko voter président mais babimisa motion wana kala oyebi ke peuple baboyaka so ozoyeba te toko lo bate po président Félix azali ebimaka kala série ya Kabila balingi basala ba député bazala ko voter président de la République peuple atelemena yango na ebisio ba Francis Kalombe musala na bango bilobela azana likambo ya malunga te oya koyebisa peuple ayoka ye ndenga sia zwimbong tala ezana batu musukolo bate mama natanga batu musu ye penza na la gomme to mone ba ya una la gomme makelele lelo akomi ale babandi ko chaka muno to lingi biloko wana te oya zolo ba président Félix azana masolo wana yazo kanisa teke soki ba nommé ba député ba banda ko voter président pas président avant non président na mandat na ye soki mandat na ye sili asia loba ntanto na opposition Félix batuna ye na équipe nationale ya ba ndeko ya komaki ministre intérieur bandeko bazili na ba bobeti batuna kaye na lupangu na ye biso tuzana 11e batuna mokonzi awa yozo luka koma président mais soki ozui bokonzi mandat se alobaka pesa ga réponse ngai soki mandat na esili na kosede mutu mususu mais na kondima mutu wana landa chemin onga na kotika puisque Félix azali pona kofungula nzela soki ke mission na ye puisque tu biso loba Félix ana mandat ana mission na ye ana mandat ana mission soki Félix mission na ye koki atali simatali bo lobi oui sikoyo esili omoni na lina kota kambala moko alobaki ni ngai na présidence na kovanda na est ngai na présidence guerre ekosala ni ekosila aye nanu atie état de siège ezokende na kosila moke toye komona na docteur waza kosoigne ba violeur mokweke nakomi candidat présidentiel yo mutu ozali kosoigne ba mama mais période wana nde olingo koma président de la république sikoyo chilombo aye guerre esila okomi lisusu oyo nazali candidat enakoma président de la république bomona mboko lokola ya bazobata lokola ya bato bayebi mukanda te bato batanga te eza mboka ya batu ata obeti ngai bisusu obeti tuku suka eza mboka na ngai lelo nde oyoki na koti direct marqué otuni te Bunakanda eza libéré Bunakanda eza libéré tomoni biso tokoli biso za awa na bitumba 80 jours tango engindaki makasi mobutu azwaki ba marocain ba français na ba tchadien eseri babetaka Kabila mukolo lisasi na lukono bitumba wana esili soki président atali alobi te oyo M23 bakoti na ndenge na bango marqué politique mais nazozwaka bangolais nazo ba Burundi ba Kenya ba Sunganga soki bakoya ko baloka tokobunda lisusu ozo comprendre lelo tango M23 bazoka baokende so landaki bakendaki direct te bakevana na ngomba balobi FARDC akota FARDC Kolombo kalobi ezamboka na biso osali to okota FARDC avandi nde ba Uganda bakei bavandi même asolo za kitoko Uganda nde bayaki wana bakipele mwa corona bakopesa bango po bafutaka soki ko lwe ba mercenaire bafutaka bango omonaka papa Etienne na mabele alobaka na Kabila loba tuna bango tofuta basala ni bazonga wana Laurent Désiré soki ke Laurent Désiré andimaki balinga bafuta ba Rwandais bazongi mais ezali accord ya kofuta bango ozo comprendre eza lukula ndenge tuza okende na Angola wa topesi bangolais sous-vêtements opesi ya radio apesi o diamant ezaka bongo nde omoni ba Burundi bazawana so landi Monisco awumeli ya Monisco bundi bazoboma batu Monisco azotala na miso bazoboma me ayaki nde kopiye apiye na kopiya bomisi na ambassadeur awo yango zomona tata mukunze azana Félix amayele ata nyonso bazoloba bazofinga puisque ata ndenge ozabo za mama so bati okomi président
bato bakolingwa 100% te Jésus bato babomaka ye bandeko na ye mais so olandi Félix azokenda mosala ya biso ndenge ba 23 balungwe bunakana oui tosepeli tozala d'accord po alobaki babima bakende mboka na bango babima na RDC yango wana masolo eza kitoko voilà mwana 12 ans tomonaki remaniement esalami remise ministre oyo baye ya sika mais tomonaki Jean-Pierre Bemba Gombo mwana mboka de père et de mère bakongolais bazosepela mingi ndenge azwi défense basepe mpena makasi babi bayebi ke na nzela ya mwana mboka tokomona makambo ekotambola malonga surtout mpo na guerre ya este mais bazolela mingi par rapport ya Vital Kamerhe balobi pourquoi bakoki kaka kotiela biso susu moyibi oyo ayibaki déjà la projet ya 100 jours bazongisi ye susu na économie donc c'est comme si bazongisi fois 6 économie nyonso ya mboka mama nayebi so mituna eza yo mebiano ezanga vraiment omoni président Félix naza na moyen ya koloba taza visionnaire batungisaki biso premier ministre bakotia matata mponi bakotia Vital Kamerhe bakotia toyokomona Sama Lukonde abidi oyo toyebaki te ocomprendre toleki étape wana remaniement oyo ya 5 ministre oyo eumeli na ngai oyo nakomi koleka bino remaniement ekosalama te nazopesa bato réponse na ngai mwana 12 ans lobi ke ndenge président na biso Fati Beto aza wana politique azokende nango eza na motema na ye ata mama première dame azonyakere motema na ye oyo azolala na ye mbeto ayebi te ozomona ti makambo na ye koka akonome baministre ti bato baye kotikala sikoyo na Kidiba abwaki 5 ministre mais na 5 ministre oyo abwaki bato bazoloba Félix azali aza tribalisme boye na boye na 5 ministre ya abwaki muluba moko muluba wana nani Peter Kazadi nde akeye na ministre ya intérieur Jean-Pierre Mbembe ministre ya défense oyo Vital Kamerhe ya économie Mbwisa Nyamwisi nani Kabulu wa Kabulu ministre ya sport mama bato basalaki commentaire ebelebele te oui basali commentaire ya ministre moko ndeza peso réponse comme na Vital Kamerhe puisque babengaka ye caméléon mais mutu atie ye ayebi puissance na ye ayebi makasi na ye omoni ministre ya économie oyo balongolaki awa abenga ngai kaka ngai ozomona oyo tina hôtel du gouvernement tovanda tosolola période ya piode ezoya etomsone ezoya ti lelo tomsone epola asomba nde mai mpo asala peshe asala mosala te balongola ye moto aza kojouer rôle ya ministre ya économie ezalaki ministre ya finance Nicolas Kazadi aza kojouer deux rôle sikoyo na sita bato mpe bazolelo oyebi charge mpe eza makasi bato bazolelo dola ezomata ezola nde tata mokonzi ekole alobi atie kamere atie wana oui toyebi we atie nde batie wana batie na économie yango nazoyebisa yo ayebi madusu nyonso ya baindien ayebi madusu nyonso ya bachinois baétranger nyonso bayibaka oyo bazosala bamatisa dollar kamera ayebi batie wana yango nalingi yebisa likambo mosusu oyo balandaka mwana 12 ans kamere bayibaki na bawili bakongo oui bayibi solo ya koyiba esali nini ebimi mais soki bazongisi mbongo mama bakobengaka bapeuple nyonso o kamera ayibaki mbongo yango yazongisi ou bien wili bakongo ayibi mbongo yango mbongo bazongisaka sans bato bayeba yango wana somoni tata mokonzi ya ekolo asali remaniement wana commentaire eza te commentaire esali moke ya kamera wana mpo na mbongo ya yibaka wana na po liwa ya nani papa wana bazokosela ye video wana ya mutetela wana nde esika bato bazokomante mais so tali kamera ya kosala mosala malamu ozokomprendre yango wana nazoyebisa yo soki tokoti na likambo ezotala remaniement ya basoda bato baleli trop longola ye bato baleli na nzela eumeli bakomi kofinga président Félix ye mpe akangi mato azotala kaka mais tala kota ya kosala remaniement asali remaniement nazobakisela yo lisusu atie muluba te atie numéro 1 ya Congo atie Mungala ya Kinshasa atie mutu ya Bandundu mabe ya Félix awo eza wana so olandi na cabinet Félix Muswahili olandi premier ministre Muswahili olandi président Sénat Muswahili olandi président ya assemblée mutu wa Bandundu mama nanga atabayinaka mutu atabalinga mutu c'est-à-dire nazoyebiso ndenge ayebisaki baogere ezoselekere esi esili ata baregade bavandi wana bakokende nini bakokemela
bangolais balobi biso na bakongolais to bato moko ifo makelele wana esi nde likambo eye koningisa guerre ya Poutine na Ukraine wana po oyebaka nzambe alingi biso na Kongo tosambela makasi guerre wana ya Poutine na Ukraine nde eningisi so olandi okoyoka kotoba indien ote biso mpe tolingi tosala boye olandi kotoba chinois biso mpe tolingi tosala boye mais biso tosambeli tolobi guerre wana nde ebouge na minute oyo likambo ya suka ezali boye bamata bakita lisolo ya yango nazoyebisa yo eza information nazopesa bamata bakita élection ezosala ocomprendre puisque bazalaki obunakanda na baboko ya 23 élection esalama ndeni mais bango babimoneni homme fort konome banome charman oyo kaka charman Jean-Pierre Mbembe na bapuku nyonso ya mike bakimi akoro baza na Chine kolongwa Chine akovanda na Goma yoka ndenge alobi na kovanda na Goma ndenge mpe tata mokonzi ya ekolo alobi ngai na kovanda na esi charman alobi azovanda na Goma konome ka banome na bapuku na bamiseleke te bango nyonso na zamba yango na biso c'est passé rali mwana 12 ans nalobaka vérité makambo ya kofinga mutu kokretche mutu eza te tata mokonzi ya ekole apesi date ya Simon Kibangu a honoré prophète na biso ya bato mwini. Voilà. Merci beaucoup, mon à 12 ans. Merci, Navino Balandina. Vous avez toujours branché. Maré Mboula, ils ont dérangé, Bisso, mais tout ça, bon, on a moins de 12 ans, parlementaire, président du Parlement depuis à 10e. UDPS. UDPS. Voilà. Papa nanga eza oyo ka secrétaire Kabuya Chingoma. Moi na 12 ans to comme na suka émission na biso moi message na ya suka pona ba Congomani. Non, message na eza que attendez no sala bo na sali batanga 40 jours te ba président suba yebi na kusala ki mona nga liboso ya mwasi. Oui, âge de 36 ans. Na senga ki na za mutu na senga inde ba aide. Oyo na kotanga mutu moko te oyo ako edenga. Les 11 autres jours qui sont mais awa nazo sala 40 jours na chango les 11 mai oyo akosunga asunga ngai pana sala matanga 40 jours okoki pesa pena numéro na téléphone pour na wa na besoin sunga yo oui numéro na ezali plus 243 9 91 30 87 77 plus 243 9 91 30 87 77 surtout na leli bakonzi na ngai ya chaîne oyo mwana 12 ans na sala kapenza na chaîne mingi basunga ngai kwa na sala matanga ya mwana na koko kosa te parti na ngai ko distrika boye nda sungaki akundaki mwana ifo na roba vérité sikoyo kolia ya bato matanga ezali basunga ngai vraiment mama katindu mina Canada. Merci beaucoup, mon à 12 ans. Merci à nous. Vous avez toujours branché pour nous information. Tindika télévision. Et dans la qui bon moi à 12 ans président du Parlement debout 10e relimité alobi papa na ya ko wanga na papa na été. Merci beaucoup mon à 12 ans tobi ke zamba la sukate to ko yesu ko sola na yo merci na pe balandi na biso ba abonné na biso bo continuer ko partager ko aimer ba émission na bino bobo sanate ko commenter surtout yango nde tolukaka mingi vraiment ba commentaire na bino esalaka biso bien. Merci na Nicolette Malé monsieur Nzanza la balandi monene ya tindika merci na Janine Zoua na mama na Milagre motema ya Christian